Asa penda donc spiritas penda ya spiritas Manike. Manike alobi aboyi pardon ya Yorobo. Manike aboyi ngo yo siko don di mangonde ni. Manike d'abord de 1 à spiritas te. Hein? Asa spiritas te. Manike. Oui, asa YouTube. De John. Asa YouTubers. Asa spiritas te. Batabala. Manike asa spiritas te. D'abord. Manike. Mambuzu bozo bango. Manike asa spiritas te. Donc Yoroba sengi pardon. Mandela weso na lobi Yorobo arokota na carré ya la team watate. Ouais. Wa akota na carré la team watate akota te azala na ko na ye wana mesito limbisi. OK. Donc wa ko limbisa ya 12. Façon bomo na Yorobo ako porter implicité na la team wata. Te. Hein? Apporter ndetini. Yorobo na zabongo. Moninga sengi bino pardon. Ako porter implicité. Et c'est Yorobo apporter ni héritier ça a déjà hérité. La team a déjà hérité. Orchestre c'est un succès. Chemin de la gloire c'est un succès. Banda yazala déjà te ayate asenga pe pardon te. Azala na orchestre na biso te to ya to beta ba concert ma ambiance tout. To ada na succès ma ramna biso. Et là on y pena yé aoya ke no abaxel biso. Et tant que ba spiritas. Et Yorobo abaxelo o te pa héritier wata. Yo lo ba ke Manike za spiritasité. Ndetinga na vrai spiritas. Manike pe vrai spiritas. Manike ça ne caméléon comme c'est spiritas te. Je connais dans le biso ka spiritas to ko to la la pongite to lo ba ke Manike za spiritas. To ko tela Manike mutema te po lobi pa ko balukela na fini ne peso héritier. Hein? Oui. Manike. Oui, Manike changera. Ni quand a vu la Manike a été critiquer héritier ça l'émission moi critiquer qui héritier. Quand a vu là, allez na juin, to na jiende to za bo alo ba ke non, ngana za spiritas. A spiritas te. Yorobo lokola reconnaître ma benaï, assez biso pardon. Le pardon libère donc il faut donner ça choisir. Mais écrivez-moi un problème. Pardon, Yorobo. Manike alobi. Na komba ba spiritas. Ako olimbisa yete. Ba spiritas boko olimbisa yete. Ah, le pardon libère. Faut biso to limbisa ye. So to limbisa te wana te okanga jeti. Wawa. So to limbisa te to okanga jeti. Nzambe. Omona. Mtasengi pardon. Asengi pardon. Asengi pardon émission. Ni pas spiritas. Biso to linga mafinga te. Akotra bino mo hein? Te. Au chapo na nini? Bilo linga mafinga te. Biso héritier linga so bata mafinga pembene ete. Bato ba critica bato ba lezara bato pona marambo ya muziki na ba genre moko boy. Non, héritier linga marambo wana te. Héritier alinga ba Samira boye to sala ba promotion sans kofinga. Moi ki na fa na kitcho na fingi mutu te na fingi mama mutu te na fingi papa mutu te na kitisi pe na rabese pe artiste moroté. Donc na les épées ba fani artiste moroté. Na sentir ya la timité. Donc aroza la pembeni hérité. Ce que soki Yoroba na posa za la pembeni hérité. Monite que Mandela pas soli mabe. Ça Mandela za papa ba spiritas ya Angola. Donc tia lobi boye ayebile pourquoi lobi boye. Mutu oyo a trahir place à outil, a ko trahir kaka. Vous comprenez? Donc héritier Watanabe aza déjà na ba oyaye biso to lukara batute po baya ko tia biso poire. Non, héritier aza na ba spiritas na o aza la so lali atia mutema na yeke no ba spiritas so baza yanga. Bon ça la sold out na la scène musicale. Ouais, publicité bandika la mingi te à 3 mois déjà tout dans la moment. Ndamba sali déjà grâce. Si tu qui déjà presque 50% déjà vente à billet. Si tout va bien vendredi on a déjà challenge que bandi le challenge à billet et bandi le donc ils sont pas billet na yo. Plus focaliser dans le 21 septembre dans la scène musicale. Donc il faut préparer un spectacle au nord bon monaté. Na ça que l'émission où tu le canal ba no batu ba obeta ba concert mais tembe wana o batu ba luka. Bon, mon le 21 septembre, on va et ça là, ça va être spectacle au bâtiment à mon avis. Il y a un autre côté maquille. Mandela Weston, Torozoyo, Penda Batamingité, par rapport à la scène musicale, la préparation de l'Eganenini, et t'as que bino ba patrocinador quoi, ba patrocinador il y a la team Wata. Bon, nous sommes à niveau il y a ba délégation. Aux hommes on Nengenini.
Bon, délégation ça, on a délégation déjà, non, mais ma délégation, il y a 12 personnes. Pour preuve, dans 15 jours, on sommes en émission, sous dans l'action de visa à Batu. Masola balabala batu bazoyo kayo. La guiso ba visa. Oh, c'est là où ils sont. Yo quand tu sois là. Merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce même moment, vous êtes tellement nombreux. Et on a des messages à nous pour l'ingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Masolo, Balabala, Karanen, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Milan, Sarabino, Ango. Nambe, Tarabino, Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka Oyo. Merci beaucoup d'avoir abonné à Bisso tout. On va soutenir Rabisso, on va partager la émission, on va commenter, on va like, et ça la Rabisso vraiment va bien. Donc, vous s'abonner toujours dans Masola Balabala, toujours dans Idéologie TV. Bogozala jamais décide impresario Louchkai. Impresario Louchkai, Kota Masolo, ya Balabala. Yom tozana code, tozana mot de passe, il y a les étoiles, il y a DJ Champagne. Impresario Louchkai. Kota Masola Balabala et Kosala bien pilé le top 10 DJ Champagne bino tout pendant lingarabino député fiscal là yebisa Socrate Socrate boyebisa Socrate akata moi suki adine moi suki ndambo na Masola Balabala et Kosala bien lelo na Masola Balabala tozabongona Samira Mekawata leki yaya et avec Samira Mekawata, on va se parler, tout le monde comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau ya héritier Watanabe. Bilatérie pour les années, tout qui héritier Watanabe à côté Maki, à Romi Kobanga concerne des batababa bazoloba. Basengi ba pardon, batu balobi kuna ke balingi pardon te, batu musu ba éviter so bazaka ba spiritas ou pas. Donc makambo wana nyoso tokoye bango lelo na Samira Mekawata. Samira bono ite. Bono ite c'est David Wembe Masola Balabala. Bonne santé. Santé za kitoko. Nzamba obatela toujours ka ndengo za. Donc ngolo nzambe nyoso za ezoleka kitoko. Boni basango ya héritier Watanabe na minute ko Samira Meka. Maramunio sezo leka bien car ndé tozo loba tozo préparer concert na biso ya la scène musicale ba billet ezotekama ba billet tekama makasi David Wembe Masola Balabala. Na la scène musicale. Papa. Maman. Billet ezotekama ndé tinguba na oyo kela kutu déjà batumawa bato yo baozo mo retard osoma ba billet baozo la peut-être ba septembre. Donc les jours J déjà ba billet était kamaté. À l'église à la moitié. Déjà. Tobeta soldat de Kosakata. Na lobby papa. Lelo toza suna moyo kosa batute. Ba billet était kaba batu ba osoma ba billet car ndenge ezalaka. Donc bato baso zo retard na oyo ke la bango pour les jours J ba billet to te ka billet. Donc bato ba mission bela déjà 20. To bato ba ozela ti ba septembre wana donc tobeta déjà sold out. Donc ba billet déjà écossais là parce que tozo te ka billet de Héritier Kotimaki. Au moins on est Masolo Balabala na linga pena to solo la makambo ya bien na Masolo Balabala po ande makambo. Héritier Watanabe eza première concert à Kotamaki. Faut boyeba. Bato bayebi te faut bayeba. Ba chaque concert na biso ya minene ba musicien na biso ba Kotamaki. Donc eza mbala liboso te. Donc toko taramaki même concert autouta ke obeta o na showbiz autobeta ya $300 ba musicien ba Kotamaki. Donc biso ba concert na biso nyoso oyo ya minene tokota maki donc eza ndenge ya orchestre na biso ndenge Héritier Watanabe alinga ko travailler soki aza na concert munene alinga ba musicien bazala plus focaliser na concert bazala concentré za la teke batambola bake bazongi po na ba era ba concert ba demo pe ba famille po be ba profitara ba yo ka kena oh na so biso ba musicien pe bana ba demo na bango ba famille ouais des mois famille pe a qui profiter ozomona musicien ozala otambola lobite na betata moi tourna bandal na melata moi de castel na bona zonga omona rabo asali par exemple ba ko sala accident to likama moi ekomelier batu ba lobani Héritier mutasali bongo po asala concert munene na Paris
Alors, pour ma cambouana nyos ils arrêtent pour na éviter ma cambouana nyos. À part ba démon ya ba famille ya ba musicien, ba makambouze belé pour ba jaloux lelo ba comme belé. Ozomona ba koki pour profiter. Et que ça va t'en na moment oyo ya concert. Donc faut ba za la pena place moko ba enfermé. Et que tu na ba jaloux. Héritier azanga ba héritier azanga ba jaloux banda carrière na ye ndinga beta ba tutu ba tata tile là ba. Héritier azanga ba jaloux ndinga kutu yoko David Wembo za ba jaloux. Biso nyeso ne tozabo. Tozala ba jaloux. Beta soki ba. Héritier banda ya maison mère abeta tata tile lo azanga ba jaloux ta. Kombo o atika marambo asala na maison mère banda carrière na tile lo. Ba jaloux faut baza. Alors, il faut qu'on prévenir les gens pour éviter. Il y a un moment où les musiciens, il faut qu'ils maki. Pour les maki, ils sont concentrés dans le concert. Ils sont concentrés dans le 21 septembre. Donc, ils ont raisonné sur le donc, il y a un moment où les musiciens sont maki. Ils sont bête. Donc, il faut que maki et balade bosote ba concert na biso nyonso minene mais na ndinga mabete beaucoup tapé maki na martyr mais et que na moi déjà na martyr bokenda ko d'Afrique du Sud bokenda ko benda mais faut yebele au mont martyr izala mbule bebisa topona fodat ba bilo wana nyonso tout mais ce oyo to beta concert n'était na France, aux qui billet déjà été comme donc ndenge niveau to te kela été kamela bato ba so matena o kela bango de ama siko omoni ondeni héritier watanabe orchestre mo malatimu wata bakoti maki to fana bwemba moko o ba visé zate maintenant ekoti il faut pas que to sala ke ceux qui au salé loko moko boye au salé ngo na ki professionnalisme té et qui au réussir na ko ba visa te to le bara menoir non tant déjà yebike aux un concert moi par exemple biso to beta le 21 septembre est-ce que to oselara septembre ko kapoto ke senga ba billet non déjà tant to yebike to za na concert to fouti déjà salle to fouti déjà ma réunion tout directement faut to yeba non d'abord que non faut to coach la demande ya ba visa pour na ba mission jamais tu rose la en septembre après tu comment luka ba visa non d'ailleurs héritier watanabe maison ya production na lo barango pe na zo lo ba hernios héritier a obeta na propre forme na yete héritier a obeta na maison ya production o ba bengi kombo AEG non ils appellent la maison ya production ils appellent la batubazana ba producteur mais to compagnie ça ali kambo contrat papa et ça li kambo ya contrat moni tango déjà bo signer contrat na producteur par exemple à fouti salle marmonios et ça ba makamu super rose à la limite peut-être là monsieur yolongo la délégation ya peut-être état orchestre état producteur nyonso wana ezala na kati ya contrat mais biso to sali na maison to sala contrat na biso auto beta eza maison munene baza ba professionnel donc si ba fouti salle ba fouti marmonios ba kotinda demande na bango ozomona ya ba invitation na bango que non baza na artiste ba obeta sala munene fo ba ya. D'ailleurs déjà so moni déjà musicien ba pimele ba visa bon wana eza makamuna bango mais biso eza passe pour ba pimele so visa eza passe ça dans la maison ya production o eza na combo baza deuxième na monde o ba betisaka ba concert ya minene demande na bango no ya ba invitation so ba tinza na Congo ambassade de France obligé à payer sa visa Samira Meka na minute oyo ezala sous makambo ba musicien ka ate. Et comment faut ma délégation, 50, 80, et ça, on peut dans la scène musicale. Vous savez qui? Papa. Maman. Il faut d'abord, à part, na Congo na wana, ma musicienne nyonso, na ba danseuse, orchestre mobimbo ba bengi Latim Wata d'abord, baroya, mutozanga visa azate, pe ya mi balé, oye na Afrique du Sud. Basant à 15 personnes, où ils ont délégation héritier, il y a concert. Au y a Angola, ils ont sélectionné 15 personnes. Ils ont qui disent, ils ont mis sur 5, au héritier à Omema. Pour un concert. Donc, biso bato to ça de la qui ba réunion na ba pays où ils ont Afrique du Sud, Brazzaville, tina Guinée. L'héritier pas dans la délégation, héritier à ça na délégation, il y a 5 pays. Na Otangela o, to ça na bato na Brazzaville. Au Baokende na compte héritier,
tozana batu na Afrique du Sud, biso en Angola, tozana batu na Côte d'Ivoire, o basala ba spiritas o basala réunion na Côte d'Ivoire baza. Tozana ba spiritas tina Guinée. Donc on dit ba visa o baya ba que la scène musicale. Yassir au monde ba drapeau ya ba pays na tangelu. Na misusu to bombi to lobate. Au monde na pena délégation Angola na drapeau Angola. Délégation ya Brazzaville na drapeau ya Brazzaville. Délégation ya Afrique du Sud na drapeau Afrique. Donc la délégation na sur héritier même ils l'autre héritier boss live. Moi était confié l'homme da confié. Eh boss live mais na visa comme si au moins na ba pays autotangi. Na ba pays autotangi. To akelukaka fali. Sabi ameka ngane nazo bangale msusu. Héritier ko a problème ba visa, azui pas visa pas que luka fali pour pas fali ba visa da dada. Faut d'abord y bana héritier Watanabe yango na oloba bien tout ça na maison ya production o yezo beti sa biso o baza deuxième na monde ba rolinga jamais que no bazo beti sa artiste ba futi scène mamunyo so baza nga kotina ba invitation pour na ba musicien déjà ba tuna faut boye ba que héritier Watanabe problème ya ba visa na bola la na pongi héritier Rosa la jamais na problème ba visa parce que azana maison ya production o bazo beti na poto comment Rosa na problème à visa ce qui maison ya production na maintenant je suis mamba solo producteur wana a rotinda invitation pour basa ba français o bazo beti na la scène musicale basa ba français donc ba rotinda déjà ba invitation na bango pona kuna na ambassade ya Congo ya France ba pesa héritier ba ça na bango mais to comprendre été héritier za visa aswa na radio na fali pour pas non problème ya ba visa boye ba kelo moko héritier ko za jamais na problème à visa on a lo ba bien to za maison ya production pe boye ba lisusu héritier aza ambassadeur ya la jeunesse congolaise wana nde bomona donc héritier ko za la problème ya visa te bomona ba mise ba utako zo ba visa ya Espagne awa ba kenda obeta en Espagne après ba ke France to enregistré ba bi côté la Zélande ya ba to kenda non to zo ki ba visa Espagne ya Grèce ya Grèce te que bobanda Grèce après côté non ngana zo lobela makambo ya Espagne mais est-ce que Grèce est en Europe te non toujours bakaka na tour opele msu yango te ça na Grèce faut boyeba to za éviter problème des à la terre au concert et créer problème ité tozala na concert to beta na Turquie to beti na Turquie to beti na Grèce après to ke France to kende Grèce te ke noto lukanzela ya ofofile héritier ko za na problème visa te papa héritier na Congo na ke za na problème visa c'est que yo yeba no makambo lo baté tondeni to bato no ba lo ba makambo ba visa ba yebi o héritier za te tondeni to zala na concert le musu bobosa na makambo na rappeler bino to beta na Turquie to beta na Grèce après to ke France Samir Ameka Europe est-ce que ça la loufu papa ils ont la Europe Fabrice Ipopoulote hein kotaka masola balabala ekosala bien Fabrice Ipopoulote motema ya Sofia Mpova bokota masola balabala bokota penda masola balabala na niveau ya Brésil wana Fabrice ba système wana ningi sango susu sala kaka pa ya pa mère ça n'a pas mère et sa mère aza souma ba plan banini maman Sofia Pova ça n'a pas plan wana tindera David Wembe ekosala bien Samir Ameka par rapport à l'actualité, Tofani Boetomoni et Orobo a sengi la team Wata, pardon, et a sengi aussi hérité Watanabe, pardon. Au moni geste on a nérénine. Bon, pardon même dans la Bible, pardon, c'est une présence qui libère. Donc pardon, si on a sengi pardon, et ça m'a bêté. Mouto à reconnaître ma bénaï, qui a ça qui m'a bé, a sengi pardon. Pourquoi pas? Biso ba spiritas to limbisa parce que banda ba critique na banda ko critiquer héritier Watanabe to tika la mona te héritier azwatan na aya répondre héritier tika leur sala héritier tika répondre ba tunyo so ba finga que héritier tika la te o ba critique héritier ba o ba za ki na ngambo na ba finga héritier na bandenge moko boy biso ba spiritas peut aussi lika mais héritier boya na alobi non bon répondre bangote et lelo yo sala ke bato na su bango mo yo senga ba pardon et tout pour la biso ba spiritas to za focaliser toujours na boulot na makambo to sala spiritas ça attendre te ya bandolo ba ke pardon na to boyango mutu déjà reconnaître ma bene même na Bible ba bi mutu asengi pardon il faut limbisa c'est que na minute ba spiritas boza un peu moins na désordre pour to fandi boto moni spiritas moko ya bino maniqué et puis maniqué
ye pena za pena donc spiritas pena ya spiritas manike alobi aboyi pardon ya Yorobo manike aboyi yango yo siko to ndima ngone manike d'abord de 1 à spiritas te hein aza spiritas te manike oui aza YouTube de John aza YouTubers aza spiritas te manike aza spiritas te d'abord manike mambuzo bozo bango manike aza spiritas te na rota la sous caméra bien na lobi ke manike Nathalie Suneloni aza spiritas oh oui manike azui autorité ya koloba ke oui pardon ya Yorobo ba spiritas ba boyango te yo lo ba ke manike aza spiritas te ndetinga na vrai spiritas manike pe vrai spiritas manike aza ne kamela yoko comme c'est spiritas te biso ba spiritas to ko to la la pongite to lo ba ke manike aza spiritas to ko tela manike mutema te po lobi pa ko balukela na fingine pe so héritier hein oui manike oui manike changera ni kana vrila manike o ta ko critiquer héritier ça l'émission moi critiquer qui héritier kana vrila allez na juin to na jiende to zabo alo ba ke non ngana aza spiritas te spiritas te manike aza YouTubers faut to différencier makambo to on a rappelé manike nazo rappeler na faire comprendre donc ne manike ba comment spiritas bolinga biso to ba spiritas to roboya te mutu ni sto roya to ko accepter to ko ndima mais manike aza YouTubers donc arola ta casquette ya spiritas te arola ta casquette ye fo ndenge ka kumisa wata kumisa ndeka wata allo barate na komba ba spiritas biso ba spiritas certifié de photo loba ba spiritas sa makila photo loba parce que biso toza ba carte au moni ngande na za même passeport na même billet na David Wembe yo yebi eza Samira Meka Wata donc tina rokufa vina manike pa koma manike de John Wata eza ni kambo identité de vie lobe rokufa na tombono ndeti ngaso na kufi na tombono ba koma Samira Meka Wata manike pe ba koma manike de John te ba koma de John te ba koma spiritas te to différence amaka manike aza YouTubers a komisa ne leader na biso héritier boye to boya te parce que héritier aza na musicien aza artiste mutu nyos tu akoya héritier ondima akoyamba mais abeta nde to le trop te ki nga spiritas te to lingo te polo bien na ro balukana manike ro la pongia la mucha baluki poto yebi na biso ya baluka pamba mazani kamelo ya ko changer na obengi manike kamelo to mesana na ebongo to linga kepe ka bongo obengi manike kamelo mais a changer ka oui manike changera mais je pas na bino ndeni ozobengi kamelo non tozo lo ba bien assez pas na biso to boité mais c'est la promotion la scène musicale il fait oui mais parce que aza YouTubers aye pa héritier wa asa spiritas te pa baluka na oui lobi ozonga na ye biso siko ba spirit un vrai spiritas bo arose la ponita lo baké na kanyi maboko manike nenga za wana sa spiritas non donc spiritas c'est la promotion ya la scène musicale c'est la promotion ya chemin de la gloire kocha mutema te na batu donc un vrai spiritas ça la bon donc manike aza spiritas te aza YouTubers oyo alingaka pe héritier watanabi to kangeta comme c'est héritier to kangeta ça la promotion mais abeta rande tolo te ke biso ba spiritas to boy po biso pe ba spiritas pe ya solo nde to fanda ba kiti ba tolo nde to te ke biso ba spiritas ke mutu moko bo sengi pardon ba spiritas biso mono to donc selon Samira Meka manike aza spiritas te aza YouTubers oyo alingaka héritier watanabi asa spiritas te yo ngo komisa mutu spiritas ta makasi ngate yene mdalobi yango sko nga spiritas certifié identité na nga passeport na nga billet na nga na ngola komba wata o eza impossible menga na kotisa na sala pena be fort na nga batianga pena Samira Meka Wata donc tina ko kufa tana ke poto même passeport na osala identité na nga tikali bongo Samira ozoluka problème na manike ozoluka problème na manike ngande na zaboy fona lobela ne makamba ba spiritas po naza vraiment spiritas pe na tina identité ozoluka problème na manike donc naza pe na ti o mo pe na mebana ngata bandokola mama Wata o na oyebisa bango ke non naza ki fan ya artiste moi tala komi koko nazo yebisa yo ozoluka problème obi ozoluka problème na manike non luka problème ma ayebi ke non lo ba vérité manike ko la contredire makam na ye ko rasuye boy non contredire makam nete asa la différence wana bien ke alingaka nde Wata maza spiritas te non par rapport à dossier oyo na solaki na bato pour na pardon ya Yorobo toza na président oyo moko na mboka oyo yaya ba spiritas nyonso président azaka président yaya
Mandela Weston. Mandela Weston. Donc, tu es obligé de Solana. Oh, Mandela Weston a occupé, occupé. Bonsoir, bonsoir, bonne nuit. Impresario Mandela Weston. Toujours, bon nuit. Ouais, tout va bien. Nandenga masola balabala. Tout ça n'a pas ça de expression na yo. Oza direct na masola balabala batwazo la na yo impresario. Iyorobo asengi bino pardon. Asengi la team wata pardon. Asengi héritier watanabe pardon. Eta ke bino batu ya la team wata. Bomoni geste wana ndenge nini? Bon, premièrement, les pardons libèrent. Hein? Ouais, ouais. Les pardons libèrent. Donc, tout ça, c'est un pardon. C'est un peu de ça, et puis, biso ba spirituel, tu as biso ba nzambi. Tu as ba nzambi pour preuve, au moins avant l'album na biso ya chemin de la gloire bima. Héritier a salué la biso matique mombo ya chanson religieuse. Oui, oui. Alors, les autres qui qui bondame zali, qui bondame pena eza makasi à la team wata. Alors, yorobo logo la reconnaître ma benaye, a salué biso pardon. Les pardons libèrent, donc il faut dire que ça est choisi. Mais écrivez-moi un problème. Pardon, Yorobo, Manika Lobi, na combat bas spiritas, à quoi limbi ça été, bas spiritas beaucoup limbi ça été. Ah, les pardons libèrent, il faut que ça te limbi ça est, ça te limbi c'était, on a tout kangajé. Ouais, ouais. Ça te limbi c'était tout kangajé, nzamba, au monde. Asengi pardon. Asengi pardon. Asengi pardon une mission. Asengi pardon te ke wona kuzo abenga mutu mona chomba senga pardon. Mais asengi pardon na une mission ya mide nyima. Ya solo la vérité. Alors choix exacté comme le pardon libère to bana nzambe to limbisi. Mais na carrière na biso en côté te. Azala ko na yewana. Donc, il y aura pardon. Mandela Weston a lobby. Il y aura un na carré. Il y a la team Watate. Ouais. Ouais, à côté na carré la team Watate. À côté de Azalaga na Koena Yewana, mais si tu limbisi. Ok. Eh, donc, wa limbisa ya 12. Ya limbisa tia, ya tindika tia kal. Ya 12 de la paix, donc c'est to limbisi mutu pena. Ok. Donc, il n'a marwana Azalaga na Koena Ye, mais si tu limbisi. Mandela Weston, Torozoyo penda batamingité par rapport à la scène musicale, la préparation de les nini. Et ta gebino ba patrocinador quoi, ba patrocinador ya la team Wata. Bon nous eza na niveau ya ba délégation. Ozomona ngono ndenge nini? Bon délégation za wana ngai na délégation déjà non mais ma délégation il y a 12 personnes pour preuve dans 15 jours sommes en émission. Msusu na l'action ba visa ya batu masola balabala batu bazoyo kayo na bola giso ba visa o so Mandela Weston yo kancho swana na wa assurer biso que délégation ekolongwa Luanda po ba koma Paris pour na conseil héritier Watanabe wa délégation za 12 personnes onga na mema toze la ba visa za la kati so ebimi na l'action. Bon, ça la sold out na la scène musicale. Ouais, publicité bandi kala mingi te à 3 mois déjà tout dans la moment. Ndamba sali déjà grâce, si qui déjà presque 50% déjà vente ça va billet. Si tout va bien vendredi, on a déjà challenge que bandi le challenge va billet et bandi le donc ils sont pas billet na yo. Et bandi le to bandi challenge lelo au moins on a ba TikTok au moins on a ba page belé. Merci beaucoup Mandela Weston. Un mot na bata balabala moi ba remerciement na yo ça la bien. En tout cas merci beaucoup bon continuer bon analyse mais bon kende na ona ninga ko shinga ti. O eza ngola o eza Luanda bon kende na ona ba je o ba kino ba la na mote wana ya o shinga ba mama ba kina bi mission
vous continuez au salon d'analyse, vous continuez au salon de promotion, s'il s'agit au salon de promotion, au salon de promotion, alors il y a aussi au milieu du village. Vous allez deux fois, vous allez au milieu du village et au salon bien. On appelle ça la spiritualité, sur le monde entier, Bambote Belé, famille Rameka, ma fille, Bambote Belé, courage. Toujours tu vois que l'on va fleur malgré tout passeport mais qui n'a retard mais bureau les autres résoudre. Oh papa ba spiritas yo monena transfert ça peut go ça m'appelle na ndenga bala moko bato masolo no malobeza pas noter ça mera après la scène musicale tu as sur un concert mususu il y a grande salle mon Europe wana nde tu organiser tu yeba nini tu sala mususu to mais madame moi dit trois journalistes à Luanda eyo kani o Mandela Weston impresario poto si sana biso to c'est la nini après awa poto si to solide na impresario. Bon, en tout cas courage pour continuer mission na bino en tout cas vous salue ma surprise donc à la prochaine nantinga mona ozala na plateau na bino wa eyo kani merci papa papa ba spectation so wa ibona ngola na tika la charge na biso papa charge amboka charge angola mobimba ba spiritation mtatika la nango oyebi yango te kani saka on est mama miki après mission ça la ngoka siko kati ba yo on est mama miki est-ce que vieux penandi azana tension c'est quoi le ngala volant oui transférer ça ça ma pose na volant na ndenga balabala donc tinda iba mango ba todo tinda iba donc ola basola balabala donc to soyuna Mandela Weston par rapport ya yo bon la limite pour publier bordero na ngana ocha mali sona sali ngana la na silence pour publier tout dans masola balabala merci todo continuer mission na biso ati na pa na yo osa iba na bai non papa na tala na ba message yo na tindela c'est bon papa na sentir ya la timité donc aroza la pembeni hérité ce que soki yoruba na posa za la pembeni hérité monite que Mandela pas soli mabe ça Mandela ça papa ba spiritas ya Angola donc tia lobi boye ayebi le pourquoi lobi boye mutu oyo a trahir place à outil a ko trahir kaka vous comprenez donc héritier Watanabe aza déjà na ba oya e biso to lukara batute pour baya ko tia biso poire non héritier azana ba spiritas ne o azala so lali atia mutema na yeke non ba spiritas so bazanga ba spiritas no bomona Mandela Weston na lobi bon que pardon na ye to accepter yango mais na carré na biso encore tate parce que aza traidor o baloba na portugais yobo landi maloba Mandela Weston papa ba spiritas ngana lobani Angola mutasimba biso makamnyoso yibo yambingo tuninga makamba pardon na accepter parce que biso ba spiritas to bala nzambe donc biso pardon so muta asengi pardon reconnaître ma bena yi mais na carré na biso nde ya ba spiritas to na carré héritier biso ba spiritas to ngako monete pembeni héritier façon bomo na yorobo ako porter implicité na la team wata te hein apporter ndetini Yoruba za bongo moninga sengi bino pardon ako porter implicité est-ce Yoruba apporter ni héritier ça a déjà hérité la team est hérité orchestre c'est un succès chemin de la gloire c'est un succès banda ya zala déjà te ayate asenga pe pardon te azala na orchestre na biso te to ya to obeta ba concert maramnyos to ada na succès maramna biso et là on y pena yé aoya que non abaxel biso et tant que ba spiritas et Yoruba baxelo te pas héritier watana ni pas ba spiritas te biso to linga mafinga te ako tra no hein te au chapo na nini bilo linga mafinga te biso héritier linga so bata mafinga pembeni ete bato ba critica bato ba les arabatu pona marambo ya muziki na ba genre moko boy non héritier alinga makambo wana te héritier alinga ba Samira boye to sala ba promotion sans kofinga moi qui na fa na kitcho na fingi mutu te na fingi mama mutu te na fingi papa mutu te na kitisi pe na rabese pe artiste moroté donc na les pe ba fani artiste moroté mais non ça la promotion pe au mona que non émission masola balabala to sala ngo betala est-ce que biso to tia ba miniature ya ba artiste to tia raté mais au mona que non to beta ba vie donc et nyolo ba raté
bato ka nde bafinga bato nde batalama ba biso pe to sala pe be mission boye pour un artiste na biso pe to so talama donc asa le loko bakisa te na la timwata bakisa nde tini ane loko bakisa te yorobo bakisa na biso ba spiritas eloko moko te mais yorobo na mito azo peser soit c'est nos promotions ya la scène musicale papa asala te biso moko ba spiritas ya monde entier couple na biso ezana promo yebisanga na fan ya artiste nini yango azana page ndeti biso na page na biso pas spiritas to tiaka mafinga te to sala ra promo ya artiste kisko keta la ba vina ba abonné o bazana page spiritas au mona ke to sala page na biso to bato ba yibike identité ya ba spiritas to kendo zwande kuna ya makambo héritier to kelanda na page na bango ya ba spiritas kuna mafinga ezalaka te kuna ezalaka mamba promo papa yo ayebake pardon na ye to accepter mais aza to koyamba ete baza musika ya la team oui aza meka musika tala biso ka lokanda ko ezika to na biso na posa na ete ane pene loko abakisela biso te biso mo ba spiritas to sa promo na biso papa Samira par rapport à l'actualité héritier watana bazaki na Afrique du Sud to monaki azaki na Yvonne Chaka héritier Watanabe abambaki Yvonne Chaka mbongo mais tout le monde confie sali yango te presque mingi ba mission bazaki wana basali yango te bon babimisi héritier comme si azaro gayé comme si ayego somba Yvonne Chaka po balobi cop héritier za ko somba batu et surtout na mbongo babe héritier somba ka batu fort au monde on est nini azaki ka obligé ko sala papa, il faut d'abord. Sa musique. Il faut d'abord, papa. Tu as concert, tu as maison production, musique ni on lié ça. Héritier d'abord pour y héritier akabaka. Aza boss live, aza maboko pété. Donc, ndenge héritier aza na mutema moko boy keno aye, eza d'abord anniversaire, eza ki anniversaire d'abord. Il y a maman Yvonne Chaka. Faut boye bano eloko. Alors, boye anniversaire à Moutou Oyo, basali ba sélectionner ba légende en Afrique. Parmi ba légende, ba invité pe héritier na kati. Héritier aye. To sala ngandeni. To mona ngoti ba na ba fête ba Nigeria, ba artiste ba Nigeria pe zaka non ake soit anniversaire, soit libala, ya artiste moko to mona ba Davido pe. Faroté. Ba farotaka. Pourquoi pas héritier? Non mais si on a salwana, non papa, et ça ni kambo salté. Ko faroté mou toujours anniversaire na yé, et ça ko somba moutou té, ça complexité. Et ça na compte cadeau. Na pesa subi la moutou cadeau. Ba bengine héritier ça complexé. Azana ngonde. Hein? Azana ngonde ko kabeza comme. Actu héritier sali. Et là c'est que ne moi l'autre chose là. Héritier $20, ya cadeau a pesa maman Yvonne. Ah maman combien? $20. A faroté nde to mona ba Davido ba sala ka nde to mona ba P-Square ba sala ka ba whisky pe ba sala ngo so héritier pa sala ngo pa maman Yvonne Chaka na Afrique du Sud ngala moni loko mabe sali wana te ezake non mutu na mutu azana ndenge na ye azana sengo na ye o amoni ki aye place alingi na somba ba South Africain papa na mama musique ba somba mutu te so ozana succès to na succès te depuis va no moni ke no abeta ki PM ça les oganga maman Yvonne Chaka yembi apesi héritier asala moi vocal héritier abeti vocal boyo ka batu bazo ganga wata ce qu'on ebisanga pesa na ba congolais bazaki te ba comment bazaki papa maman te ba comment bazaki papa ba msu bazaki na ba iba congolais pourquoi relation eza héritier asali likamoko boye nde héritier bongi bo sa deti moi doute moko boye mais so eza artiste mo bobo comme sango ya solo to bo comme sango eza bongo musique eza bongo te papa héritier na Afrique d'ici faut ba keno azana ba azala ba spiritas pe o baza pena ba nationalité ya Afrique d'ici baza ba Sud-Af o baza même ba spiritas donc elingi ko lobate ke non héritier na salwana tangu maman Yvonne Chaka yembi apesi héritier micro yembi bato baganga kiana nyoso o zo congolais wapi congolais no d'abord pokota no faut zano éviter pas yemo muto asali makamwana parce que ba congolais ni o bazaki na bazaki combien pour sal mobimba et bima voix ya bato ezaka ba congolais. Est-ce que na concert wana ba bengise ka ba congolais? David, on comprend que non, orchestre ça na succès, héritier ça na succès. La minute où tu côté maki, ndongo le bende bandeli, nous a plus focalisé dans le 21 septembre dans la scène musicale.
donc tu préparer un spectacle oh non bon monaté na ça que l'émission où tu le canal ba no batu ba obeta ba concert mais tembe wana o batu ba luka bon mon le 21 septembre on va et ça là ça va être spectacle oh batu ba monaté yango to koti maki spectacle oh nano ezala te bala moral la bonne musique ba spiritas monde entier pour profiter pour somba déjà babiller pour to bon les jours J bo tonda libanda to tiela bien écran géant bota l'émission pour les jours J to te kabiller te pour babiller pe ko zalaté donc place aux arts Miki Mara déjà mbango kota déjà na site to partager ba lier partout somba billet na profiter au somba billet pour ezalaté les jours oh biso to kota y concert ba place ezala kité er yango ya profiter concert wana nazo biso David Ewembe AEG wana zoyo ka maison production wana héritier na hélicoptère ko qui t'appelle héritier ba charme bon aye pour ezala katikati ya mai non salwana papa hélicoptère na poteser l'autre héritier ko t'appelle na salle hélicoptère et qui tient na singa quoi na ko bimisa to si la vision ça meka moi mamote na bato ayo na pesi mbote na ba spiritas ya monde entier na pesi mbote na grand frère chéri ya de moi héritier Watanabe Gogan moto na teme mais c'est les chanteurs na pesi mbote place aux na pesi mbote na Paulo dos Santos derrière Paulo dos Santos rumela sala toujours na Angola yonde na pesi mbote na Jordan Divangama, président SLSN Musique, Alexandre Samia na tele masola balabala na David Ewembe na obomisa. A voyager kalate. Jordan Divangama. Na pesi mbote na général na bango nyonso JR Sa Majesté. Yé pas le baki azotala. Général Samira, général JR Sa Majesté. JR. Ya yo yango ya de moi na pesi mbote na Orly Mobali. Orly Mobali wa. Vraiment na pesi mbote pe ba me condoléances saison continuer chouchou plein na pesi mbote maman Etido na pesi mbote. Eza na mutu moko azana Paris azotala masola balabala. Simon Vemba de Paris. Simon Vemba de Paris. Nazotala masola balabala na Ricardo le gouverneur. Ricardo le gouverneur. Oui le gouverneur aya awa na Angola donc ba bisinga to. Ba kuta masola balabala masola balabala bo tala mais masola balabala. Batala ngo senga batala senga. Matu idole na pesi mbote. Matu idole wa. Silia Sido na pesi mbote place aux Ali. Na pesi mbote na Antonio number 1. Antonio number 1. Na pesi mbote na Xavier Lopez. Mwana komele bien. Xavier Lopez. Dizamboka. Xavier Lopez. Awatala biso makasi Abel Maya Fula. Alobe okoma patrocino d'or. Ya masolo ya balabala. Abel Maya. Est-ce que déjà vous solo là nae? Tenant de solide. Abel Maya alia comme monde to ça l'émission boy na sima to tche kombo na. Tu peux to tia photo na ye. Alinga sombe mission masolo balabala. Donc ba toute place bo bando ça l'émission plateau wana. Plateau Nzanza. Plateau la banda. Abel Maya alinga somba. Alinga somba émission oyo. Alinga somba yango ekoma ya ye. Pour Abel Maya na mbongo na ya ochanga nje akotia mbongo na nje pour comprendre que wana Isabelle Maya Fula déjà solo la nanga etikali ka benga nga bite fo benga David pour nga nazana kaka na yaka na ngole ka émission ga lokwa batu nyonso mais il faut benga David Ewembe bo solo ba contrer kozala après to sinyo ke osimi masola balabala Pamela Mayala madri na ngana ngina bosana Alvege la Poulga na roro bossa na ote mon grand frère na ko mingi Farel mi l'esprit na peso Patrice a regretté fort na boire na ça de mission na boire arrêté directeur ya yo na boaki yo merci beaucoup na batu nyonso o balinga Samira Mekawata to bossa na tete okenda rolia la plaque da banda place pena bolia Thomson eza mulai plaque da banda to bossa na te pour kuna vraiment qualité bidon nyonso ezali. Merci beaucoup David. Na plaque da banda chez Plata Nzanza na roi 14 wana. Donc na passader à ya attaque wana. Eza place ko bunga te. Dès que le monde na passader à attaque wana au kitika wana. So on a car au parquet peka liboso ya restaurant. Donc
simple comme bonjour. Awa dérangement ezalaka te. Dangda bosala. Malili ezalaka awa propre ezalaka awa elengi olie na famille na ba camarade. Donc anga Adam mutumo photo soutenir. Kamundele mo bosala awa. Kamundele ba plata. Papa na ebisao batu baolia me baolia biloko bien te. Mukona lia kuna na comprendre que tout ça la ba jeune olia. Eza batu ba ebi pena ko sala pena cop wana ya olamba. Ko buka la te. Wana pena ebi cop wana pena cop na sacré goga la bossa na ki na pesi omboti. On a ensemble avec vous beaucoup de kotaka awa bokozala décider. Donc masola baba la tout ça la kaka def ça bino à chaque fois eza chaîne commerciale. Donc ce n'est que normal to yambaka batu oyo baza ba pro. Donc baza ba pro fan. Donc les autres zakina samira meka wata. Donc komba wata dezo bima. Donc c'est que mission oyo ezaka ka pona kolobela mingi makambo ya héritier Watanabe eza analyse te. Tozo confondre mingi ba émission ya masola balabala. Oyo eza analyse te. Nyoso bozoloba. Yo, okome mile ozo milieu du village te. Mutuno yambi azo milieu du village te. Non, ya goza le milieu du village te pour ye aza na casquette ya héritier Watanabe. Donc on est ensemble avec vous. Ciao.